internautes des Beaux-Arts TV, Nabi Beaux-Arts joyeux et tombons à la présence de votre humble présentatrice, Grâce Makola, autrement appelée la bouche et les trucs de la presse congolaise de Kinshasa, commune Kinshasa. Tout vanda, tout bête, tout la laté. Donc, tout la mouka vraiment. 2021, oh, oh. Na promettais nous makamba bien et puis beau qui pas émission té pour Beaux-Arts tout ça. Na genre il y a une émission tout politique, culture sociaux, loisirs, théâtre tout bon recevoir yango toujours na Beaux-Arts TV. Lelo nazana l'un des combattants des IDPS, c'est celui qu'on appelle comme ça, Cédric Kadima, hein? Il fait partie donc depuis na yambake pe trop na ba émission nanga lelo penza to vanda na ye to kobeta masolo etali actualité politique ya mboka na biso fin 2020 tu na début à 2021 oyo. Avant d'abord na présenter bino invité nanga là je dis un grand merci à le numéro 1, celui qu'on appelle comme ça, le numéro 1 de Beaux-Arts TV, Papi Kelly, bon séjour à Kinshasa. Un grand merci à toute mon équipe technique, je reste bras d'or derrière la caméra, ainsi qu'à Hilaire Clark, Serpa, Grâce Parker, bonne guérison à yo, ma concert. Un grand merci à Viron Zambijika, qui autrement appelé l'artiste a plusieurs styles, ainsi qu'à ma maman, Aimé Ibo Motonanzambe. Un grand merci à toi. Bonne année Nabino, Boza tellement ebele, ce Nabino anda. Kolobino. Tola la Tilobi, je vous présente déjà mon invité d'aujourd'hui, c'est lui qu'on appelle comme ça Cédric Kadima, Mwanamboka, Mbote. Oui, Mbote Mwanamboka. Un mot d'abord na bateau Bolanda. Merci na balandi nyonso oyo bafungoli édition na biso elongo. Merci pe na baye bakokota. Donc bolanda biso kaka ona koloba ngwana. Merci beaucoup Mwanamboka Cédric Kadima, tozaki non na 2020. Le 8 mars, tout le monde est sous les loyers bisabiso. Comment 2020 n'a pas de difficulté, belé, c'est pas ça qui chez eux. Non, bien que bah pas si malade, mais Nzambe abateli et puis tout le monde est sous les lots. Bah difficultés là qui n'ont mais toko qui quand même que surpasser en gros. On remercier la Nzambe. Nambi makambo ele kaka boye barango avant tout comment parce que nous avons une émission moi tout ça là dernièrement. C'était le 8 mars 2020. Il y avait des choses au Loba Nanga et Salama qui n'habitait besoin déjà coaching avant bon Loba tonné. Bon, sauf que nga mutumoka coacha ngaite. Mutumoka coacha ngaite ni na niveau ya parti ni wapi. Mais ça raka juste un bon politicien, il faut y bara ko sala analyse. Il faut y bara ko étudier temps au calculer et puis analyse na yo et repérer sa réponse. Et zaraka na cadre wanande na sala ba analyse après ba analyse na ngai na zoaka o epesa ngai. Affaire saute des moutons le 31 décembre 2020 au monaki le père de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a les cas qui pour na ko inaugurer pour ba saute des moutons ils ont un embouteillage où ils vraiment. Et si la namoni déjà na des bonhommes moi na embouteillage et si malgré comme il ba wenze na si n'habite comment tu trouves ça? Chef de l'État aya ki ko fungola ba ouvrage oyo ezalaki ko étouffer ba congolais quelque part na ba embouteillage parce que nzele komaki un peu moké mais yango aya ki ko fungola ba nini ba bilekelo wana pour permettre et mais un peu que diminuer l'embouteillage pour c'est un peu difficile il y a le bac embouteillage et qu'aussi là mais au moins et mais un peu que diminuer l'embouteillage na CP là qui pour na komona qui chef de l'État a yoka qui collé là et puis ayaki ko agir na lombango donc mais bandeko oyo ba commissaire des moutons winze toza na banzela obisika déjà totekaka bien que l'état pe ki sara mais boza na ba raison bopesaka mais pourquoi ko transformer eloko oyo donc basali yango atate poto kenda ko kanga photo basali yango pona bongo te basali yango juste pour mituka elekelaka mais talawa mikolomi balo kaka ba inaugurer so des moutons le 31 le premier déjà
so de moto epesaki biso déjà eyano liboso ezalaki accident na so de moto yani ya Sosimat siko ya bongo perte nini perte ya nini ya contrôle excès de vitesse mutuka moko ye kosuka wana na se calculer combien bakokufa. Donc il faut tout changer radicalement mentalité na biso bozonga bisika bozala ekoteka so de moto eza wenzete na interpeller ba bourgmestre na bandi na bourgmestre Ngaliema oyo esika ba transformaki so de moto na commune na ye ekomi wenze akende kolongola bato wana alakisa ba mama wana wenze nini oyo bakoki koteka. Donc so de moto ezali wenze koma wenze bon etika mke bati la biso société na se non bakotia société na CT mais sauf qu'il faut ba élément ya la police ba élément ya la police il faut bazala pour que bakoka un peu ko surveiller hein ko enquêter poza mais la police déjà oui kasi yango yoki na lobi ke bakotia société te mais bakotia ba élément ya la police nde il faut bazala hein ba élément ya la police il faut bazala pour que ba mekaka un peu kosala mwa musala ndenge sengeli mais obino boya bango so muta fini bango mwa chweke batike wana oteka kaka ezala toujours wenze policier o bakofina ye mwa chweke mama o akofina chweke akanga elongi ya policier o ayaki kosenga ye chweke po tango tokoya na enquête alakisa biso ke etala policier yango ye wana po oyebi ke bapolicier ya mboka na biso ndenge kaka tozokende na système yango ya changement de mentalité bapolisier ya mboka na biso bakumbamaka mingi na baje wana ya keno okei osengi boye to obotoli moto eloko mpo bozalaki kaka bino moko place wana etango makambo koya okoma owangana yango yoki nalobi mama oyo akofina chweke akanga elongi ya policier oyo akosenga ye chweke. Donc soki toye na bacontrôle ndenge eyaka akoka kolakisa policier yango bien. Donc esengi kaka changement ya mentalité. Merci beaucoup mwana mboka Cédric Kadima. Dernièrement tout le monde qui on raconte il y a le père de la nation Félix Tshisekedi Tshilombo avec les honorables députés. Naïbité raconte on est qui pourquoi rencontre ya chef de l'État ezalaki naba député ezalaki ko renforcer davantage vision ya union sacrée et puis pour na koyebisa na ba honorable que ba se sentir stressé te ndenge bazo traiter bango kuna bo trahir bo sali boye ezalaki poye ayebisa bango que donc ye moto a créé ki union sacrée te pona ye moko a créé ki union sacrée comme parti politique te a créé ki yango pe pona famille na été. Donc moins encore pour la famille politique nae pour Félix Tshisekedi soki kozwa mbongo kolia akokai peka kosala ba même pratique na Kabila ateki nae ba mabulu ya diamant et puis akomo ozwa mbongo azoli azokipe peuple te mais parce que aza soucié na peuple yango monaki a créé ki union sacrée pour liboso bayokanaki na coalition ndenge ebe kwa mboka esengaki ke non mais comme qu'ils ont reconnaître cohabitation mais yebi coalition yango coalition liboso et signamaki Félix Tshisekedi ndimaki ba mona mabe ndimaki ba finga ya ndimaki ba traiter na kombo nyonso ba traiter qui mais au moins a pardonner kaka bato akala ba travailler na bango elongo andima majorité na bango quelle que soit forme nyonso oyo kokai kozalela mais bandeko wana tellement bazalaka motivé pe animé na motema mabe yango monaki ke chef de l'état zalaki obligé ya kozonga na souverain primaire pour atuna si falaki kosala nini pour que a dégager médiocrité ou zalaki ko baluka na entourage na ye yango monaki alansaki nini ya ba consultation et puis a consulter azui vraie raison to azui mbela ya peuple ayoki ba déshydrata ya peuple et puis ndo moniki à agir à créer union sacrée yango lelo tozo kende ba député ayebisi bango eloko moko ya mutuya chef de l'état lobi na bango
gagner déjà guerre mais gagner déjà bataille mais tikali gagner guerre. C'est-à-dire bayebake baye oyo bapesi bango lelo ezali fonction te mais ezali charge, mais charge na ndenge mabe te, charge na ndenge bien. Pour une fois au moins se racheter na ba mabe nyonso basala biso tobosana. Mais union sacrée wana ezali kosangisa bato mpona intérêt ya peuple. Parmi ba députés basadeur na kati ya union sacrée baza parmi ba députés o mwa makambo ebele elekaki uta ekoleka wana sort na bango na union sacrée eza kokangama na mutambu to eza ekosukila bango ndenge nini. Ba député oyo baye na union sacrée mutambu en fait et pas biso mutambu ezate po biso toza ba société. Bino bokanga bato basali mabe. Selon bino. Non, il faut zala kaka Kabila pour obomba sorcellerie mopanzi et puis okosa bato na mutema malamu. Biso toza bandoki te. Est-ce que yo yebisanga soki bakangi biso? Est-ce que kindoki no ekomama na elunke muto aza? Komamaka te komamaka na ba acte. Soko tali ba acte ya régime passé oyo nga na bengaka régime criminel. Ya ndeko Joseph Kabila na bato na ye. Pour comprendre qu'il y avait vraiment la sorcellerie dedans. Parce que Moutaroki jamais qu'on la motiver na moté mamabe jusqu'à tel point que au pinir bato bayambi yo na mboka bato bayambi yo bien ba peso pe ya kolia oyaka soki na ba buti ndenge toyokaka allez olandi nga bien ndenge toyokaka oyaka soki na babuti ndenge toyokaka mais bayambi yo quand même et puis balati so soulier mais ozi bato wana lisusu balukeli bango. Joseph Kabila régime na ye et privé biso kaka ma ya komela te et privé biso na courant et soki kaka wana te privé biso classe et soki na classe te privé biso ya kolia et soki pe ka kuna te et privé biso tina liberté mama et kangi biso na munoko régime talake na ba crime oyo basala bakei même plus loin ya kosala ke bazui ba société ya l'état ba commissaire ba société privée bazui ba biloko nyonso biso toyebaka ya malamu na mboka Congo babomi basali biso ba égal mais nga na toyeba miba toyeba ba jekamine tango tozokola toyebaka banini ba ledia bazoliesa Congo. Mais les loboye babiloko wana ezalaka lisusu te. Donc ozomona ke toyebaka nini babengango nini Renapi à l'époque yenda zalaka gardien ya entreprise nyonso. C'est pourquoi Monique à l'époque moyen ya komatisa biloko à titre individuel ezalaka te. Biloko prix ezali affiché na l'état parce que Renapi azalaki ko gérer nyonso. Mais tant on ndeko Kabila ye na azu a copier bizaleli ya Maréchal Mobutu bazui renforcer de plus destruction ya babiloko wana yango nde peut-être zalaki ki ya changement to développement ya mboka na biso mais bazui renforcer de plus babomi yango Renapi zalaka lisusu te nini zalaka te créer les biso égal sous forme qui égal azali ezali nini babengaka ngoni non ezali entreprise topé usine ya protection ya bambisi toliaka bani ba poisson frais alobaki to bafutaka taxe na l'état te pour apesa biso ba poisson frais bandote ka poisson na soki $3 selon document na bango ndenge bakotisa na l'état mais lelo yo égal et se transformer na nini chambre froide yenda zui akangi masolo nyonso na Congo batongi ba égal partout eza égal ndazo teka biloko cher azui bayaka na idée ya bangolo moseka baye na idée nango mais bazui batiki yango na makambo ferme bazui bacheli biso égal ekomi chambre froide kaka ndenge bana baledia bazalaki kosala ye pa bandeli kaka même acte bon à quoi bon koboma baledia o bazalaki ko servir nation mais yo sikoyo
oye pour servir nation yango okoki kosala yango te bazwi égal yango ya bango ba exonération madame soki natangelo nane moko égal il faut devoir na l'état au moins 800 millions de dollars futaka taxe te yango moni lelo yo tango na ko annoncer lisusu ekomi problème égal ekokangama oui tika baje mais égal ekokangama eko continuer ko fonctionner te pour charge wana akokomema ngo te égal afungama depuis année nini parce que égal il faut ba calculer leye chaque année au moins 800 millions de dollars parce que yebisa ngai il faut ba banda kofuta mbongo wana to calculer le bango bane na ba conteneur na bango ekangami na matadi o bakoki ofuta taxe à l'état te ba mesana ki déjà ba yeba kotisi yango o ba conteneur ya ba médicaments koti butu bu eye ba décharger ba mbisi parce que mutu azosoma mbisi carton soki na $30 na Namibie aye nango na Congo akomisi yango $80 afuti taxe te bateau na epe futaka pe taxe te to tikala pe komona bateau de pêche te à part oyo Félix Tshisekedi uti kokoti sawa 4 bateaux donc yango moni na lobi ke Félix Tshisekedi o akoti so eza pour na intérêt ne pour na intérêt ya peuple pour na ibandeleza nango ka bongo par après to mona pe bo balusi sous face makambo lobi eza ya solo po yango o vivant na yango to vivant na régime passé mais ezali ya solo te parce que na régime actuel eloko moko te madame wana na yebiso yango même prochainement rappeler nga yango soki omoni etengami eloko moko te Félix Tshisekedi akosalaka na faveur na ye ekenda à l'encontre ya population eloko moko te oui na koyebiso moni mibeko mboka na biso parce que ndeko Joseph Kabila il faut to landela na makambo ebele oyo akosala prison en répétition si vraiment l'état oyo tozoluka to installer makambolo bato beba otalo ba osilika muto akosilika ezaka peut-être o ayebi mibeko te mais lokola nga nayebi mibeko nayebi ke ndeko Joseph Kabila akokangama en répétition lisusu c'est-à-dire akozala condamné à plusieurs fois pourquoi akozala condamné à plusieurs fois Joseph Kabila sali otobengi haute trahison selon la constitution toyena nukaka na procédure ya maponami ndeko Joseph Kabila asali loko moko oyo constitution mboke lobby le scrutin et kozala bako benga scrutin nini scrutin 3 mois avant expiration ya président en exercice tant balbi 3 mois avant donc 90 jours avant nde babenga 90 jours selon la constitution il faut babele la maponomi 3 mois avant date d'expiration il y a président en exercice est-ce que awe salemaki awe salemite au moni na États-Unis maponomi salemi avant bovandi bokomi kozala quand même boyebi déjà que président tel abimi normalement la constitution na biso pesa bongo mais Kabila salaki yango te a dépassé wana eza wana toleki na constitution mboka balobi lisusu boye bapesi forme kobanda na président na ba membre ya gouvernement mutu moko te tango azali kosalela mandat na ye o bapesi na l'état akoki kosomba terrain topé aki moko ya l'état bus avion bateau nini ya l'état akosomba te mais toyebi ndeko Joseph Kabila tongi royaume na ya Kingakati sitango azalaki na pouvoir azwaka mbongo wana wapi epi mabele wana ya nani akoluka kosa nini na kotangelo eza na makambo ebele soko otali nano ba crime oyo asala te okotala lisusu ke ndeko Joseph Kabila par rapport ya makambo nyonso na koloba wa aza mutu moko te oyo akoki koéchapper ba congolais c'est la raison pour laquelle na lingina bisa madame Marie-Olive Lembe babenga ke soki mama nani mama wa roa mama wana auti ko tweeter alobi ono biso tokobima Congo te tokokufa kaka na Congo mama bokokufa na Congo te na posa na yo me bokokufa na Congo parce que
nini ba raison eza mosusu nakoki koloba nini réalité éprouvé bino le contraire bolukaki bokima Congo mibeko ya mboka nde boyi bokokima te bokokima Congo ndenge nini yango moni kosuka motema mama Olive Lembe aye koloba biloko alobi wana bakokufa na Congo oui nga na encourager sous maloba ne po na kolobaki bakokufa na Congo peut-être alobi bon po baza bana mboka malgré ba accusation banini na part na ye ayebi ke eza bongo te yango alobi bakokufa na Congo po na okima mutu te kozala mwana Congo bapimela yango mutu te to comme bapesaka yango mpe mutu te nga apekisaka mutu te natiaka duti te na kikongole na bango sauf que bango moko nde baagitation na bango ebimisaka bango na banationalité misusu mais au moins nga atiaka na nga duti te donc mama Olive Lembe réalité eza mosusu ndeko Shadari réalité eza mosusu ba comprendre que makambo o toza nango lelo yo ezali mosusu et ba se décourager na ba acte ya mabe peut-être à la longue tokolimbisaka bango affaire de la libération de mwana mboka Edi Kapen na yoki moi nungu to ebité mais jusqu'à là ça toujours na prison to ngi to ebani neza ko se passer Edi Kapen etikali ba raison moko administrative nde etikali ko détenir ye na prison centrale ya Makala mais na liste ya ba prisonnier azali société yango moni même esali mama Olive Lembe somo mama lobi to kokufa na Congo po ayebi ke bakala te mama Olive Lembe baza rapport nini na arrestation Edi Kapen to za rappelé quand même batu non mwana mboka kadim oti kolana dernièrement ba vidéo etamboli awate nga banda kala nacha napesa ba exemple mibale tozali na deux types ya batu toza na mutu moko kunde bembe na mutu moko consolateur to pe consolatrice tozali na mama Olive Lembe Kabila tozali pe su na mama Denise Nyakero oso comprendre nga bien soko tali bosungi nyonso mama Olive asungaka bato ezalaka kaka mutu azolinga kende kokunde bembe apesi mama Olive en fait asungaka po a impressionner en réalité asungaka te nga navandi na Kingabwa à l'époque babuki bato asoko pao bato ba plaider ndenge kaka bakino ba mesana mama Olive taila biso likambo oyo oyebi réponse mama Olive apesa bato esika wana bayebi et puis na ye moko mama Olive ayebi réponse apesa bato aloba d'ailleurs kutu bino bovota mobali na ngati est-ce que ya solo vraiment mutu o mababenga ko mama première dame OK lo babiloko wana donc yango yoki na lobi ke tozali na deux types ya bato wana kunde bembe na consolatrice mama Denise oui mama Denise comme ayebi nakoki koloba nini musala na ye oyo constitution ezali ko reconnaître ye bapesi ye espace ata moko te oyo ya koki kosunga l'état moyebi lelo oyo soki azosala baaction na ye azosala yango ono ya nini ono ya fondation Denise Nyakero Olive Lembe abanda kosala baaction oyo tokoki koloba ezali baaction ya ministre ya baaction humanitaire mais ye azalaki kosala yango au nom de qui azalaki kosala yango mbongo wana azwaki yango wapi initiative plus fondation na ye esalemaki nanu te mais ye abandaki déjà kosala mbongo wana azalaki ozwango wapi mbongo wana oyo azalaki kosala musala azalaki kozwango wapi lelo oyo Denise Nyakero azali na ba acte wana ya mabete lelo Denise Nyakero azali kosala par rapport ya fondation na ye ezali kosunga bana mboka o peut-être moni dernièrement ba bourse tozwaka lisusu te mais au moins ye aye kofungola likambo bourse apesi ba jeune étudiant ba bourse d'études o baponi baketanga libanda bakei o baponi batanga na bango na kati ya mboka mibazo bango en charge bazali donc moni ke différence
eza monene entre bato bana mboka mpe bazolela na nkombo ya mama Denise Nyankerwa ba 10 000 $ azobimisa mpona bacomédien mpona baartiste musicien. Pourquoi ils ont préféré bango tandis qu'il y a autant de mamans au baza libanda ba oteka ba mapa ko kende pe na ba boulangerie azu ata moi ba 500 na place il y a 10 000 wana ake ata place il y a ba maman au balonaka. Pourquoi pas aponika ka bango mona te ke bango mbale ba osaka ile moko. Je pense que peut-être yondo landa ki angote Maman Denise dernièrement a outi ko kende ko sunga asombi bassin asombeli mapa apesi kashine apesiona mbongo ya mesa. Maman Denise a outi ko sala yango bakalata accompagné na fondation RTL RDC basalaki musala wana yondo landa kite. Donc au moni kopesa peut-être ba comédien mbongo wana mwana mboka ifo yeba tozali na ba comédien na mboka na biso, tozali na ba artiste musicien, tozali parfois na ba athlète o totikala ko honorer te. Vous comprendre? Tozali na bato wana totikala ko honorer bango te. Et maintenant lelo yo soki ngana tokei ko se représenter liboso ya Maman Denise au nom ya structure ou bien na kati ya structure bosenga na biso ekopesa mela biso akoki koya te kaka mbala mo atelemi na nzela zumbongo bandi kopesa l'état pesa ke combien ya salaka na gouvernement te. Mais ils ont le même temps aux ça na bato misusu l'état pas pesa côté mais du moins par sa volonté. Oui, yango yoki na lobby au nom ya structure. Soki bosali structure moko boye akoya donc akoya kosunga peut-être au nom ya structure wana. Vous comprenez? Mais jamais akoya na balabala telemi asunga ba comédien au nom ya ba structure bayaka nango. Lelo asali loko oyo banda 1960 ti lelo salema te. Kopesa bande kuna biso ba comédien ba fiche macaron wana. Voilà. Mais apesi ba comédien nyonso tout te apesi bazé ya ko compter ebele bazui. Yango yokaki na ebisaki yoki ezali ono ya structure ba s'organiser kaka bakoya bakozo aza maman o akabolaka te. Donc ndinga sali yango na bandeko mususu posa na ezali asalango na bandeko nyonso o bako se présenter ono ya structure. Merci beaucoup mwana mboka Cédric Kadima to comme na suka émission na biso. Dernière question na ngeza par rapport ya ya création ya école l'école de guerre au président Fati fallait à sala na éviter et comme na niveau ni lisolong école de guerre ndenge mokonza mboka anosaki yango parce que touti koyoka dernièrement wa existence ya ba militaire rwandais na mboka na biso lelo yo Congo ezali menacé partout. C'est pourquoi na yebisaka bandeko que et puis déjà pe na lobango même l'émission na yo que olé ya ko continuer ko plaider ko ba Rwandais basali biso Kagame asali biso o ba Ugandais basali biso boy c'est mieux biso pe total ke lokola Kagame ameki ko stabiliser secteur armé nani na mboka na ye biso pe to maîtriser ngwa olé to lelaka biso pe to agir. Donc, existence y a un militaire rwandais et déranger biso makas. Alors, il nous faut vraiment des généraux made in Congo. Vous comprenez? Donc, il faut ba généraux te oyo natanga ba Kabila okeyo ke kotanga na Chine oye ono nazali général d'armée na Congo. Te oyo ezali école de guerre oyo mokonza mboka même asali lancement nango officiel ezalelo. Lancement officiel ezali lelo na date il y a le 5 janvier 2021 lancement officiel nango ezalelo o etikala pe ko salema te. Donc c'est la première fois Kola ngwe ko tunga makote nini na Congo central parce que Congo est tellement munene so kotina bakati kuno mona ba terrain vide ya munene pena ba ko tunga armée mo so ki a 10 millions de policiers de guerre bazalaka wana. Donc tunga ma place nini wana ezali domaine militaire ezali na ba militaire nde bakoyeba nini bakosala mais au moins esalemi na haute cour militaire bango nde président lancé nini lelo tozala na ba génie militaire wana
ezali domaine militaire bango nde bakoyeba définir secteur nini ya installer oyo place nini faut kotia oyo, mais au moins lancement officiel ya construction école militaire lo mokonzi mboka ye moko aza présent. Donc yango monique to sengi to na lingina ebisa na bana mboka ke oyo nyonso mokonzi alakaki ndenge alakaki na kosilisa guerre na est na kosala boye to pesa ye confiance et puis tous à la convaincu que jusqu'à la fin ya mandat na ye et kosalema. Merci beaucoup mon mboka Kadima faire couvre-feu p donc la rentrée scolaire c'était prévu à le 5 janvier 2021 donc les autres moni bana batangi te to ebité ezani lisusu ndeko ministre bakonga azala kaka na une communication ya malamu et pas ba parents pour moni kopesaka toujours raison baluka ba raison moko approprié kopesaka toujours raison kaka ya maladie ezali kosala quand même bien te posant de ton d'arabatu pendant la journée na banda kuzandu kutute na banda kutoza combien. Voilà, donc okomona ke na babis tokota ke belé partout malade ezalaka nango wana. Est-ce que kaka na milieu scolaire yango ki na lobby il faut baye bakopesa information malamu na ba parents pour que moi komi tungisa na mitu ya ba parents esila, mais au moins école ekozonga à faire couvre-feu ndengo lobby ba définir date limite nango te, mais moi ba raison ezali belé na makamba couvre-feu oyo ezosala ke couvre-feu sila nanu te. Moi ba raison ezali belé, peut-être prochainement tant tokozonga na koyeba na ko expliquer yo davantage nini oyo esali ke ba couvre-feu to ba nini eya. Merci beaucoup ndeko Cédric Kadima to komi na suka ya émission na biso na ebité bato batal biso ba retenu en nini par rapport à tout ça et puis au petit numéro de téléphone na bato ba kolinga ba contacter yo po na ba suggestion. Message à suka na koki kopesa na bana mboka ezali yake promesse ya chef de l'État et koki kokoya na vie d'été. Ancienne majorité et même Kimboka na liwa, nouvelle majorité et zo memamboka na lumière. Donc basa la confiance